IHP Media. C'est le même temps capable de l'eau. Quand la place au coin qui va tomber le pays. Qu'on compter dans ma renfort dans yoté. Qu'on compter dans ma relation dans yoté. Qu'on compter dans mon temps prometteur côté que la repère son bon pour nous saler le côté. Pour aller car tout à échouer. De faut respecter l'engagement a été. Mais compter dans la renfort il y a le beau qu'on a ça. L'invité, ça va dire pour te dire que vous échouez dans le thé. Qu'on passe sur la papier à vie dans le thé. Qu'on va dire que pour moi c'est fini. Qu'on va dire que pour nous échoué dans le thé. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Saint-Esprit n'a eu accompagné nous. Tu as arrêté nous et tu as battu le nom puissant de Jésus. Bible jolo ba utinda kili obana oma ya détresse na bango peli lo besiko la kibango tika message ya lelo eme makimia na vina biso zala maître nyos na kombo na Yesu. Amen. Bible jolo ba na moment où Israël va se trembler, na moment où bato bazalaki bespé oh bayebaki comment combattre na ba arme ya minene. Bible lobi bazosonga sima mais David oyo azalaki na arme te abandaki ko avancer. Bible lobi mesika David azalaki azoka ba insulte o bazobimisa pona Nzambe, azoka ba insulte o bazotinda na camp ya bana na Nzambe. David akomaki révolté. Avec ça va faire occasion d'aller affronter Goliath. Pour faire occasion d'aller détruire. Mais David ne savait pas. Et celle-ci, ça va dire qu'il et ça qui suit à ma cambo Zamba qui est. Or, Zamba tina qui déjà mon sakoli na ndako ya tata ya David. Pour que de roi. La promesse de Dieu du collègue à David. Et ça veut dire que David, il faut arrêter le collègue Israël. Oui, mais nous avons fait les gens à coquille, nous avons fait à l'obéi, nous avons fait à l'ignoso, nous avons préparé le terrain, et à couper ces là, il faut se réaliser. Et on sent la matin dans les Kanisa. Tant que nous avons sombrié, est-ce que l'eau comme nous sommes à comment pendant que nous avons l'eau côté, mais nous avons fait ça qui déjà chemin. Bible nous va salir le place à Zalaki, à l'omoni na l'uteni na ye, avec ça David. Espère, bachaki nga roi pour na yebi ko manipuler ba arme, mais nazo ko affronter moi na mobali ote. Thème na mission principal les donne-moi la montagne que Dieu avait parlé. Azo réclamé et loko nzamba yebisaki. Azo réclamé et loko balobelaki bandaka et loko alotaki na ndoto et loko bandaki déjà na parcours somolo et loko ese bandaki déjà deux pas pour bandako réussir akomaki ko réclamer moko alobaki ce n'est pas pour rien ça va permettre de kanani kosona ngasikiza yana. David a joué sa bande konaye bon taxenga pour un orgueilleux naza orgueilleux et nazo sala seulement et loko nzambe a tchekati na ngai. Et ça, nous sommes en taxation aux orgueilleux. Nous sommes en taxation à tous les mots. Mais il y a des gens qui sont et des gens qui sont un leader se comporte à la sauté. Un leader a des problèmes à Zonisima, à Latikazaka, toi fini qui m'a doté. Un leader a affronté la réalité. So moni na famille boza na bana tati so batu toza na bana tozo kolisa omona eza na mwana moko za lokola bana nyonso te lorsque makambo zo simba te ye a créaka na pesa exemple deuxième fils na ngani azala na soki atelo ebeki ezala mutuka na ye ezala télécommande ezala nini à côté na chambre na ngazu tournevis na ba pince abi je fais comme papa fait abani ko fongola bilo. Attends au côté à ici. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais je sais, non? Pour naïe, aïe, et l'on a un salaud, on a réussi, c'est ça un leader.
Bible ezoloba David tama banaki kokusana tellement que mafuta déjà tangaki likolone ya un leader akokaki ozonga sima devant ma réalité. Nangina biso loko moko olashaka facilement te. Kokima mbula na mupepete, kokima kamaloba ya batute. Sala effort affrontant jusqu'au bout. Soki ata esimbite yebisa bango malamu na tante expérience ke na kanambo. En réalité, David a abandonné son appoint à David. Na Goliath. David a dit et l'autre côté devant Goliath. Mais l'autre côté qui à David force, assurance, c'est ça et l'autre côté qui est que yon nous ont régné le Goliath Israël. Problème dans les anamons à mi pepo et soyate. Problème dans les anamons à humiliation te. Namon a nega batubazo sekanga na likambwana te. Problème dans les ali et la kabo ba yebi sekinga keloko Israël. Batunona na kwa yebisa ko yebisa ba momo tema na ngai ko sakite. Zambo ala kisa kinga na ba vision na ba ndoto akosa ka jamais o Israël. Et si quand David azalaki azokusa na devant Goliath na nzete. Azobisa Goliath na ko détruire au kaka nzete o. Omoni lance na simbi, ne lance ko kata yo mutu. Goliath azoseka ya azobisa suis un chien. Je vais te dire une chose. Capacité à mon na yo, ozomona ya za brave, ozomona za danger, parce que ozolenga devant ye. Mukoloko zo courage, zamba ko réduire à ozala na se atalama. Nangina pesa exemple moko yanga moko et salama un jour wala to abana mikie entre 4e primaire to 5e primaire. Ezala mwana mobali moko to zakine balabala moko. Soki toke école abetaka bana nyonso école mobima akobeta beti penza po aza tala masi munene tout ça famille na bango nyonso ba sportif. Un jour tozali na classe moko tozozonga akangela na ye alobi na kobeta petit frère wana ayeti epa na nga alobi vie aso sauveur te ngai ya baobeta mais c'est moi na biso ko créer un problème sérieux. Na côté makasi na yebi na nga ko bunda te. Mais côté bale na banda ko beta bale makasi banda ko luenga tina ko luwe. Mais ko bundo innocent mon père du vieux kotika ngate ya yona ko beta. Na mona récréation to fanda kina mwana wana ye garçon na aye sindié abanzo beta. Na yo benga Moutazaki le cours des études dans biso aïe wana bando pekisa lui a convoqué mes parents quand les matières ressources abi yoko mo côté lié ngana on a sorti alors école mon bimezaki école privée bazo c'est la to que nous bunda na sorti ko bange la tingai obi ko bange sesa mudisale sasa kanda matinga ikande matina ko bange sangani no biki na ko sala na kima tozane ba voisin biso to ali boso no ba on a sima lupa on a biso abo sotele na lelo ba bobeta na tina chambre na lata kes na isi ba mo ba ngelo bote toke tanto bandi ko tellement que école mobimba ba yeba ki asali déjà ta page ya kobundisa nga kobeta ngai école nyonso tanto bini bangwana na sima bazo yebela biso toleki na sur bandeko bayebi papa na ya kala docteur Ngobo partenaire na biso mo ya seka ya kala zaka na bango akufa tokomi juste pembe na lupango na ye mwana na ye moko pe ya mwasi tobandaki otanga na ye nalobi nakuta na lupango na bamoto na salani mwana na mwasi ya simbi ngai alobi kakutu pe entre kotano na lupango fanda ti mwana mobali wana kokende nayoki kande matinga bato babandi koseka na se ya kitumbwana na betaki kaka likofi moko soki eutaki wapi soki saint esprit akwei na se kokwei akwei bato nyonso batombolinga na ngai ntango tozongi na ndako mwana wana aye alobi omoni ozalaka no makasi obanga loboma lobi te place wana nzambe nde ayokelinga mama
Pour eloko balingaki basala ngai à partir ya wana si tosili sa classe garçon wana akoma kobanga nga respectanga mais nga mona yebite mini yango lika. Pour te dire devant adversaire na yo soki olakisi déjà faiblesse na yo devant eloko ezo détruire yo soki obaki déjà kobimisela ngo mai ya miso en avance elongi yo po yo bandolonga ngo sala ndenge bible elobaki résister au diable fuira loin de vous. Bible ezoloba David avait compris que ceux qui n'a résisté Goliath na roi Israël malgré tozalaki armure mon côté malgré tozalaki force mon côté âge mon côté David azalaki plus jeune que Goliath. Mais la Bible est quand on va résister, on va vivre un résultat, il y a un makambo, il y a un pour résister. Et la Bible dit, quand on va pousser Goliath a son fils, a son yébisa Goliath, maloba balobi, yo soya devant ngai na ba mur ya minene, mais ngai David na soya devant yo au nom de l'Éternel des armées. Je vais te dire une chose. On a besoin de conquérir. On a besoin de montagne. On a besoin de kokende kobunda ndenge batu nyonso bakunda te. Kokende kotambola ndenge batu nyonso batambola te. Yekola kobunda elongo na nzambe o réussi. Oui, peut-être vous avez une expérience de l'échec à vie. Peut-être vous avez une expérience de l'erreur au commettant la vie. Mais on a la ligne de Bissayo, ça n'est pas une expérience de la réussite à ça la vie. Devant eux, au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Alors, il n'a pas qu'à Moutou 1, de deux temps, on a pour détruire, on a pour nous souligner, on a pour personne à Banyama. Et puis, les hommes, quand David a solo Babakabongo, Azana qui sûr, n'a pas eu solo. La ligne, quand on a la remontée morale, il y a Moutoumoko, Azana pour se sentir faible. Azolo ba esili pona ngai. D'ailleurs, ceux qui famille la qui famille a bien bénétoré, c'est ça. Je vais te dire une chose. Et là, on a pour affronter un monde encore ma famille la communauté, mais affronter moi au nom de l'Éternel tous les jours. Peut-être que ma mère dans la famille n'a bien réussi maraté. Peut-être l'habitude dans la famille n'a bien réussi maraté. Mais dans l'église, on comprend de l'eau comme moko. Ceux qui ont bien réussi maraté, il y a jamais réussi maraté. Bible zolo batam baso poussana Goliath azalaki na assurance na sepeli na verset moko na se oyo David abandaki koloba. La Bible dit David azobisa ye tout le monde sauront que na Israël nous avons un Dieu puissant. Non, faut on la parenthèse. Soki bato na famille na bino ba yebaki que coutume na bino nde détruisaka bato à cause ya récite ko sala melayo tout le monde sauront que yo samela kazamba mono. Soki ezana bato ba yebaki que bajara mabala ko ndenge de boy bandi esili pona bango esili bakabwani mais ya yo tout le monde sauront que Nzambe dasangisaki bino. Ngai nakoki kotambola lisusu ndenge famille na ngezo senga na tambola te. Nakoki kotambola na calcul ya bato te, mais nakomi kotambola sur na calcul ya Nzambe. Yoka David azoloba, alors quand tu marches devant moi na ba armure nyonso, mais ngai nazopoussa na pa na yo au nom de l'Éternel Dieu des armées. C'est-à-dire comme nazana Nzambe longo, tout le monde sauront que c'est Dieu là d'après sa victoire. La ligue à partir à l'élo, on a une expérience. La ligue à partir à l'élo, on a une moto. Alors, quand tu as mboka bakoye bate. Alors, tant on a pour détruire, tant on a pour bomber. Et la Bible dit na souka. Tant on a vu David Goliath, akati mutu na ye, ba Philistin nyonso ba kimi ne te dérange pas. Kolobalisu te ke bitumba ngeze belé je suis seul. Kolobalisu te ke banguna na ngaba leke belé na koko munisa bango te. Toi seul oko détruire bango et bango ba kokima. David était seul. Parce que Saül na armée na ye mobimba bazonga kisima. Bazaki sous na makoki ya ko combattre Israël te. Bazaki sous na force ya ko détruire pardon ma Philistin te. Mais Bible zoloba David
kaka ndenge azalaki ye moko me nguya na Nzambe banda kotambola na ye. Ndangi bazwilanga deuxième verset bazwili ngai 2 Chroniques 32 5 à 8. 32 5 à 8. Les Chroniques 32, 5 à 8, le disons de Jésus-Christ. Ézéchias prit courage et reconstruit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifié 1000 dans la cité de David. Et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressa à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple y confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Souka na parole de l'Éternel. Na niveau na très bien. Ne bandeli ya verset Ézéchias abelo moko ya bien makasi. Il a dit atongi miraille oyekoya. Or na ba ville nyonso ya minene bazalaka na ba miraille moko batongaka. O ata soki badversaire baye bakokaka kokota facilement te. Soki tozongi na histoire même ya Jéricho, ntango Nzambe azoyebisa Josué alobi na livrele bino Jéricho, mais okotourne 7 fois miraille wana, 7e jour et 7e fois bokopousse siko baki. Tu te souviens, non? C'est ça la mokano na Nzambe. C'est-à-dire dans la ville nyonso minene batongaka ba miraille moko ya makasi ya ke soki bitumbeye soki mupepeye moyen d'adversaire ba kota facilement exact. Bible zolo ba séjour là na Israël ba miraille wana ekoyaki. Ba miraille wana bandaki ko servir na sécurité na bango ekoyaki. Ba kokaki jamais ko banda ko bunda bitumba sans ko rebâtir ba miraille wana. Bakozaki jamais combattre combattre ce qui va miraille wana ezongite. Je vais te dire une chose. Miraille on a la ligne na lobela na tongo lelo eza foi na yo nevanzana. Okoki olonga te, oko combattre munguna na yo te, soko zongisi foi na yo liboso na Nzambe. Ya monde ezali miraille oyo eza ya makasi oyo ata mopepeye ata mbonge ye kokwesa yo. Il faut d'abord croire que la profession qui est pour aussi madame. Il faut d'abord croire que le message la joie qui est un message na la forme. Il faut d'abord croire que malobagnon surtout azoté ya eza pour ngai ata bitumeye. Il faut d'abord commencer par croire. La Bible dit sika nani mwana mobali azalaki Sélésias bazo sala déclaration bazo loba maloba na maloba na bango bazo loba bo Ézéchias tant basambeli babonisi miraille et na miraille wana aïsi bango ce que beaucoup zo ba arme na bino a pe a pointer quelques personnes à chez bango ba chef. Ézéchias alobi bino bo hôtel de ma place terre. On peut hôtel de ma place terre, mais comme miraille est déjà construit ba okoka kwa kokota mbala moko te bakoka kodétruire biso mbala moko te na ngina beta sete tokosanga na bapasteur nyonso ya RDC basambeleli yo bagene mpo na yo mais soki foi na yo eza kaka kokwela koresite tokosangisa bahomme de Dieu ya monde mobimba basambeleli yo. Or okozala kaka na foi mais soki basambeleli yo te eza maopeso solution. Nous sommes dans les autres ans, nous sommes mingi bazo gêné, makambo na ba base ya kondima na bango eza lisusu te. Foi na ye eza déjà détruite. Kondima na ya plasa yango na makombo ya bato. Kondima na ya plasa yango na maloba ya bato. Bible soko batango batongi miracle ne pesi bango
force. Alors, il faut que les confronter bateau. Et la Bible dit, tant que bagage naïe. Alors, oyebi bango, bazali na loboko oyeza ya musuni. Bango na nzambe za biloko ya musuni. Biso, tozana nzambe oyaza invisible. Bango bake koluka batu. Bake koluka renfort na bango balobi bazebele bako détruire biso, mais a utiliser langage moko bazana loboko moko eza charnel, loboko moko musuni oyo koko sala face na loboko invisible na Zambéli. Oh, je me rappelle un jour, Zambazo ebisa Moïse et ebisa Pharaon, ma main puissante et pour forcer Atika Israël baki. Lorsque la main de l'Éternel est quitte à Kanabitumba ya Moutou, Moutouana Amata qui abondera toujours la victoire. Parce que le beau qu'on a ça, et je vais te dire une chose, la deuxième partie, il y a un autre côté, autant qu'on a le beau qu'on a soumis, autant qu'on a ma relation en famille, mais autant qu'on a la main invisible de Dieu. Le beau qu'on a ensemble, qu'on est partout, et ça n'a pas été les mélanges. Et bien, de monde d'emploi, on s'est préparé déjà. Oui, on va nous faire interview parce que la main puissante de l'Éternel, cette main visible, et qu'on forcer la chef. Parce que sa main puissante va descendre. Et la Bible dit que David avait confiance à la main puissante de l'Éternel. Avec sa Goliath, yo yena épée, o yena bouclier, o yena javelot, mais ngana yena même moko invisible. Ngana yena même moko o yo ko résister sur un côté. Peut-être que yo zomo na David, naza de côté. Ozomo na David, nazo correspondre na biloko noza na côté, mais il y a une main visible. Oyo ko kitali ko. Donne-moi la montagne que l'Éternel avait dit. Donne-moi la montagne que l'Éternel m'avait promis. La montagne, toi ma belle, ça m'a promis parce que tu manques des relations, mais parce qu'il y a une même puissance. Et ça dans le boko moko, et zo qui t'a les colons qui ça. Et ça dans le boko moko, et zo banda kolane la na mufina. Mais na lingina no zwata ko tonga na miraille na yo. Na lingozo na no temps ya kozoni sa confiance na yo pa naza. Même si hier les simba quitté. Même si hier makambo kenda ki libosote. Même si hier makambo libosote. Na lingozo na no temps ya ko sala pesa me confiance. Na lingozo na no temps ya ko mimuna yo ko devant ça que ce Dieu là est capable de faire quelque chose. Koko misaba échec na yo lokola expérience mon côté à vie pour dire que la yesi maraka tete koko misamo mon côté. Ndelo kozamba zo bana koyebisa yo na miraille. Ce qui miraille na yo leza kokoya, ce qui tout forte na yo leza kokoya okozala exposé. Bamuna bakoya bako détruire facilement. La ligne a interpellé foi ya mutu moko elembaki na tongo lelo. O alobaki esili. Est-ce que ceux qui na jeunesse na nzamba sala kite na kimobaki na nzamba kosala, la Bible dit rien n'est impossible à notre Dieu. Zamba sana besoin âge na yote. Caleb a commencé à 85 ans. Promesse na yebalaka qui est et c'est à peu près 45 ans. Azoba lorsque j'avais 40 ans, tokendaki to sala ke le côté. Maintenant j'ai 85 ans. Donc 45 ans espace. Abandaki kolobanaza toujours jeune. Pourquoi? La main visible de Dieu et badakotambola. Kolenga te liboso humiliation ya batu. Kolenga te liboso ya ba mortification ya batu. Ya mutu amesana kochola yo ko humilier yo kochola bana na yo ko bimisa lisusu maya misu te parce que désormais okunda yo moko te eza na main puissant moko eza. Même moko invisible ko accompagner bana na yo partout. Place bana na yo ndimaki te ke bakokoma yango au nom de Jésus. Mais problème ezali miraille wana tonga yango. Miraille wana tonga. Zambo apamolaka olobi, Zambo asalaka ke ozwa bozwi otombwa maomata. C'est le même Dieu qui est capable de l'élo. Quand la place au koya qui wana tomboli.
fort na yo te ko compter na ba relation na yo te ko compter na mutu promettait ko te ke na opeso mbongo poto sala eloko te po azali ka mutu ako échouer de faut respecter engagement na ye te mais compter na ba fort ya loboko na Nzambe n'invité ça balinga lobela mutu moko eloko moko na tomba lelo pour te dire que o échouer na muté ko passe la papier à vie na yote koloba te que pour moi c'est fini koloba susu te que pour na ngai esuki na ngo o échouer na muté Zabalingi a accordé chance à Mibale. Zabalingi a accordé opportunité à Mibale. Mais qu'on compter na force na yote, qu'on compter na beauté na yote, qu'on compter pe na l'étude na yote, compter na même puissant au point physique. Bible zota dit sabiso na mukana na Nzambe. Ézéchias azope sa ordre. Alors dit tozo kende pe tozo kende ko na besoin. Nazo sukisa na point ko poto kende to sambe na mukie bazulinga 2 Samuel 24 obandi na 18 tina 25 Nous lisons dans le Jésus-Christ. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit: monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arabna. Le Jébusien, David monta selon la parole de Gad. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arabna regarda et il vit les rois et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arabna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arabna dit: pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Arabna dit à David: que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre le sacrifice qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Arabna donna le tout au roi et Arabna dit au roi: que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Arabna: non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Et David bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Alors fit apaiser envers le pays et la plaie. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. Seigneur. Bible zolo David Zamba promettait qui est à régner du Kola Israël. Et la Bible dit à régner qui du Kola Israël. Mais et pour ça ma problème beaucoup David a sali à respecter qui on Zamba et ça qui était. Les places problème dans la le David la prière na yazo sambela Zamba tindeli mosakola ebisiebo. Que nous yebisa David à cause ya acte ya posé Nzambe nazo frappé mboka mobimba Israël. Nzambe nini oya laki David lipamboli alaki David akotombola ye alaki David akosalela ye mais ekomi lisusu problème alelisa lisusu David. Je vais te dire une chose, c'est même Dieu là. Oh, il a promis qu'il y a l'ipamboli. Et quand ça m'a dit l'ipamboli, on a pas côté qui n'a mot. Au bani peut que jouer n'a pas après un temps échangé. Oh, bah nous sommes là pourquoi ensemble les alabakoi. Au bani n'a yo bien après un temps qu'on béba ici. Il y a mon alingarate ma comme ma promesse aux abalobaki. Oh, il y a le baki ce qu'on sont comme qu'on souffrir. Mais la Bible dit ceci. David tant Zamba bandi ko frapper, tant Zamba bandi ko détruire Israël, Zamba zoye bisa ange de l'Éternel. Alors il était écoquille, Kogoma lisusu milité na ngina expliquer David nini asa. Na ngina bisa mutu moko bitumba malgré promesse na Nzambe, oya loba likolo na yo bitumbi yaka.
bitumbela na rape bana na Nzambe bitumbela na rape malgrozo sambe lozana ba promesse na yebisaka batu kokanisaka kaka te batu nyonso banyokwa magana balabala baza basumu kite ote pona nini ya zobela ye mutu asambelaka pona nini ye kaka ne ba problème elandelaka ye c'est kazana kindo kite eza kaka kindo kite il y a des choses aussi za ba permetaka esimba mwana na Nzambe parce que la Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Zamba kotinda malheur ekoye kosimba yo. Na suka lobigo mais l'Éternel la délivre toujours. Ata bitumbe kokomela kayo na vie. Ata problème ekoya malgré promesse na Nzambe likolo na yo, Dieu va se souvenir na makambo lobelaki. Nzambe akokanisa promesse ayebisaki yo teke passe sur les internet ayebisaki yo teke divorce wana etikali ndenge wana ayebisaki yo teke trouble wana etikali bongo Nzambe akose souvenir na quelque chose. Bible ezoba David ntango Nzambe ayebisi atindi mosakoli kengebisa David aluka moyen apese kanda na ngai mosakoli ayebisi ye boye David Nzambe alobi luka o apese kanda na esala sacrifice kende luka hotel sala mbeka. Bible ezoba David amandi mbangu alobi nazana ravnaza quelque part soki nake na kutali na yebisi ye kepesa ngai bilanga na sale na Nzambe sacrifice aulingo pesa ngai te nakenda tana somba yango na ngombo. La Bible dit tant mazokende aravna moni na musika aya lobi maître ni nyango so ya pressé pas moungu na yo o informé yete qu'est-ce qui ne va pas. Bible solo ba David expliqué en détail alobi mon peuple bazokufa. Mon peuple bazana kimiate na zongi lisusu sima muke na lobaki un leader muto Nzamba promettre likambo muto Nzamba tie loko kati na ye azalaka muto apesaka solution na vie na yo kolingana kaka kolelaka te yo bato nyonso bayebi pasi na yo famille nyonso bayebi kolela na yo bato nyonso bayebi ka yo ndozalaka humilié te moko kolelaka te kopia bato rapport te réfléchissaka solution ni na kopia na propre moko ofandi na nozwi na no maîtrise nde eloko Nzambe bandaki kosepela mingi epai ya David azalaki na baancien, David azalaki na baconseiller, David azalaki na bato nyonso. Mais le problème nyonso bandaki kokomela Israël, David mutune bandaki korefléchir. C'est ça responsable. Asa mutu apesaka solution. Même na église, bapesaka charge pas n'importe qui te. Au compte na le plus âgé koleka batu nyonso, mo comprendre te charge ya makambo na Nzambe. To musala mususu bapese na mwa na moko amuke. Bapese po na nini parce que na mutu na ye yaza mutu ayebi kopia solution à se plaignaka te. Est-ce que vous bien m'avez? Pour na nini ka ba monde bazosalela Nzambe. Pour na nini ka na comité wana kaka ye kaka nde batiaka ye. Pourquoi bazotia ye? Parce que Nzambe azomona kati na ye solution za. Sala effort o banda pena no banda kopesa solution na ba problème mususu. Sala effort o banda ko gérer ba réalité mususu ezokomelo na ye. Bible zolo besika David azalaki ntango azopusana epa Ravna azwi kaka biloko ayebisi Ravna zwa mbongo. Est-ce que kopesa nga mabele te opesa nga na bibwele na sala sacrifice epanza esika Ravna azalaki alobi na opesa te roi nga natekela o pourquoi alobi non na kopesa jamais Nzambe biloko eza gratuit. Malgré que c'est Dieu qui t'avait promis, malgré que c'est Dieu dans le bas qui a empêché du mal à costaler là yo, mais il n'y a pas une chose, sacrifice sur les autres salles devant Zambé et pour qui quoi arrêter ma situation sous aux autres traversées où ils sont difficiles. Et il y a d'autres sacrifices et quand tu as dans Zambé, il y a d'autres sacrifices et si ça a décision même Zambazonzo. Dans une expérience dans la Bible, à chaque fois Moïse, papa n'a dit qu'on a un problème dans Zambé. Ce qui Moïse a le bibo, ce qui Israël a salibo. Au moins quelque part, Zambé a une décision à changer.
Moïse a se rappelé, n'est-ce pas que yo no lobaki? Na ba prière na yo salaka. Est-ce que soit capé temps na makambo zamba bela o salila ka mo pe sacrifice? De moments qu'on zamba bisaki yo au numéro quelque part. Mais salaka est fort na ba prière na yo nyonso. Lilobo ba yebisio salila ka mo sacrifice. Na ba prière na kaka ndenga sambila na kaka ndenga jila na kaka ndenga lubaranzami azo sala sacrifice après un temps na ndenga se retrouver place aux amba yebisaki yeba comprendre. Il y a des choses aux ambassades c'est la peut se réaliser dans la vie na yo kaka soki ozupe décision ya koba no sala ka pe ba sacrifice. Sacrifice à kobanga nzambe, sacrifice ya losambo, pe sacrifice ya kopesa offrande. Okoba noloba te pa nzambe, nzambe alobaki ye moko yebi ndenge nini ekosala wana ngai na yo nde tozoloba bongo. Mais Dieu azozela na yo opposé ba acte songolo po eloko tel se réaliser. Peut-être yo yebite et l'autre amazon na salela yo et ça tellement grand et ça tellement la forme où est cause la scandale et pas bato mususu yo zo mona moka na facilité au mona moka na pete biso nyonso to robana mabala ndenge moko te peut-être biso nyonso to botami na mama moko mais ça bato mususu ba préparer bango bon bala bango et pas bato moko soki muto amoni muto pe ya banki. Mais le combo il y a la volonté malgré que ça va promettre. Problème de l'histoire c'est il y a elo konini na bokipe ko sala pour zamba bimisanga na elo ko ekomelinga na kotaper la promesse à la kakinga. C'était une promesse au zamba lobaki. Et sur combien de temps azosuka la kama. Et sur période de nuit. La Guinée Bissau s'est découragé. Cette fois-ci, là, tu as courage. Mais là, on a bossé non seulement. Ça est fort. Au la vie David Azalaki. David a affronté Goliath dans la décision qu'on a faite. Nous avons marché devant la Congo de Jésus-Christ. Mais David a demandé pour qu'il est plus loin. Il y a pour ça la biloko pour épouser Zambewana à Kokisa Oyanakaki. Nazolo batana prière na mission de noter. Nazolo batana prière to salioté. Na vie na yo mobimba apprendre ko sala ka ba sacrifice devant yo kozo la liboso na nzambe. Koze na bati lo l'église te. Koze na bate yo pe yangote. Koze na ba sakole la pe pona yo te. Mais ni lobela comme ça m'a prometté qu'il est lomo. Il faut la sala sacrifice pour arracher. Diable a otika yo yango se réaliser te. Bato mayele baza ebele to banda ko sala analyse na bande komo to zoloba avant biso ko silisa ba classe ezana bato basisa na pe classe bazaka pe ba diplôme des fois to kutana bango bazo kumba kusu des fois bazo sala ba misala moko biso ba noko na ko ezanga tina lelo to se retrouver biso pe to silisi la génération la biso to se retrouver pe to bado sala ba même misala wana et le koni les sali malgré ba rêve to zala ki na mo et si ma petit malgré promesse malgré makamuza malobaki et quand na ngine kisa mutu moko na tongo lelo ke zamba linga sala au faveur. Ben il faveur on comprendre que ton engaye koki il faut na kota l'héritage il faut na posséder montagne au balaka kina il faut na posséder loko ba yimisa kina donc tant que ça la prière mukie ya rien ni sans âme kaka ndemo la kaki kale kaka ndemo yemisa ki kale na linga ipe na deuxième partie de koti ya nego zambe koti na ngana 2023 te koti na ngana 2022 te kaka na ane oyo to sali na linga ipe na zwa oyo la kaki na linga ipe na témoigner pour ba o bazo voyager ba lekinga na lote ba o bazo bala ba lekinga na lote kaka na ndenge ko wepeli moto mbongo ezate ezana ba bazo bimisa mbongo ba oke ba bali be
Quand on a Congo, moto payé, et ça, on a des démarches, à Dieu visa à États-Unis, une fille, une soeur, nous avons soutenu un papa, mon bal n'a pas aux États-Unis, au salon mariage 3 jours, après deux zones dans le sous. Mon bal payé, tout ça, coutumier, civil, religieux, nuance sur la Cilicie, l'objet de voyage banquier. Moutoua ya Bali, à 5 ans, une semaine à Kinshasa, je suis moi si ma zone. Et l'on dit les amis, naïbo, baïpé baba la napena kebe. Zomi sa na foi kata. Zomi sa miraille koyaki. Zomi sa espoir we ni mwaki. Zomi sa confiance na yo zalaki na mwe pa na zambe. Ozaki sous ne likate, o milobele ki ke esili na okokate te, ba do changer ce collage. Quand on est sur le poste, Nalini osambela na ngai. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, na miso ya solo, Yesu ajali awa. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, tala toyemba ya solo, Hallelujah.
kotatola yo yo nolobaki ke nyonso na kosala ekoreusir ozoyebisa nzambe tala lelo situation finanga tala lelo libala nanga tala lelo misala nanga yebisa nzambe telema na ntongo ya lelo nalingi vi nange change nalingi kapela tatola kombo na yo tosambeli na kombo na yesu kristo elombakola topusani liboso na yo topusani liboso ya moto mokili te priye nange kosala biso ngolu losambo nange eza ntongo ya lelo jésus losambo nange eza ntongo ya lelo samba bongo oyo olakaki nga na bona kokosi réalize n'est-ce pas comprometaki na voyage n'est-ce pas comprometaki na libala n'est-ce pas comprometaki na mosala n'est-ce pas comprometaki na stabilité yango naye koloba pour moi oyo prometaki nga pesa oyo yebisaki na nzambe pesa olobaki mpo na misala na ngai pesa olobaki mpo na libala na nga yawe oyo napusani liboso na yo jésus yawe napusani liboso tro de grâce na yo yakapaka na mikolo sembola loboko yawe sembola loboko na yo jésus naza na posa na yo kibelo na nga na na posa na yo saba banzambe nalingi epesanga montano précieux nalingi epesanga olakaki jésus bible elobi mosala oyo osalaka mosala oyo bandi esukaka na nzela tokendaka nango ntina suka yawe nalingi osukisa likambo kino na suka yawe natémoigne na logloire na banzambe na yo yawe namona na logloire na yo mpe na vi na nga yawe namona gloire na yo mpe na misala na nga yawe tanga loboko na yo mosu deuxième requête na nga na yango osambelako ozoyebisa nzambe loboko na yo invisible etambola na ngai loboko na yo invisible eaccompagne nga ntango ozosala priere nalingi obeta maboko ozodeklare ozoyebisa nzambe na libala oyo soki loboko no eaccompagne nga na koeshue te ozoyebisa nzambe na programme ya voyage oyo soki loboko no eaccompagne nga na koeshue te yebisa nzambe namona nanu te moto oyo oaccompagne aeshue yebisa nzambe sala quelque chose na ntongo ya lelo mais puissant na yo loboko na yo invisible etambola na ngelongo tosambeli na kombo na yesu tozosambela ezobeta maboko ozosala déclaration oyebisa nzambe puissant na yo etambola na nga jésus na ye liboso na yo père de gloire yawe na ye liboso moto ya mokili te nasengi loboko na yo invisible nasengi kaka loboko na yo esomsaki pharaon tika israeli bakende loboko na yo obligaki pharaon a libere israel yawe sotomela kala naza na yo bosenga yawe na kotambola na nga etambola na libala na nga etambola na misala na nga etambola na voyage na nga etambola na makambo nazosala loboko ya bozambe na yo nabeli loboko ya bozambe na yo nabeli loboko ya bozambe na yo nabeli loboko ya bozambe na yo nakosembola loboko na yo jésus nana posa na yo éternel dieu des armées nana posa na yo ezambalela nana posa na yo ezambalela nana posa na yo ezambalela loboko ya bozambe na yo akompanyeka loboko ya bozambe na yo akompanyeka eakompanye ministère na nga eakompanye makambo nazosala yawe na deuxième période ya leo na koti na deuxième passage oyo na koti yawe nalingi na réussir loboko ya bozambe na yo loboko ya bozambe na yo etambola na nga jésus namona miracle na yo na nyonso namona miracle na yo na nyonso nabondeli pardon telema likolo nazokokisa kosukisa telema na likolo 2 minutes ozosala priere ozoyebisa nzambe loboko na nzambe ntango etambolaka na mutu obstacle nyonso ekutaka loboko na nzambe etombolaka ngo alobi qui est une grande montagne devant Zorobabel tu seras aplani ozoyebisa nzambe obstacle nyonso bakotia na nzela na nga comme bazotambola nga loboko na yo ezala détruit malédiction nyonso bakotia na nzela na nga comme loboko no nazotambola nango ezala détruit ozobanda kokweyisa force nyonso batiti po efrene vi na yo po emema instabilité na makambo nyonso ebisa nzambe ezala détruit tozosambela na kombo na yesu kristo alikosala déclaration ezobeta maboko ozobisa nzambe
bango bazokende koyama ngo mpo bazoloba ke mpo balinga réussir il faut biso tosecherche na makambo te yebisa nzambe moto na yo ekitelanga ekita na ndako na nga barafo nyonso bazotinda po edetruire baefort nazosala po edetruire makambo nazosala lelo ebana ya bamoto na nzambe tosabelela kombo na yesu kristo Éternel Dieu éternel Jésus, nous sommes abandonnés dans deux motos là yo. Et ceux qui demandent de tomber, dans l'enfant na bango, Yahweh dans l'enfant va te ici. On va sortir de la gare. Yahweh pour te lever sur ma tête. À chaque fois on va quitter la rivière ici. On va quitter le voilier. La chose de la moto. ozobelela moto na nzambe ebanda kotumba Goliath nyonso ya langelaka yo géant nyonso batelemisa motu nyonso oyo aseporta garant mpona kokombatre bino ozoyebisa nzambe moto na yo ekite badolandela ye motu nyonso atroublaka yo atroublaka bana na yo oyo abushaka finance na yo ke barêve na yo se réalise tozoyebisa nzambe moto na nzambe banda kolandela azala depuis tosaelanga moto na nzambe esaka nzambe moto na yo kita zala besoin ya moto na yo kita shilo moto banda kosibisa yawe banda kotumba yawe banda kopata obakali motoka osima offrande na yo nyonso nalobaki osala mpona ye loboko ya mobali ete kaka likolo na priere na ngai ozosambela ozoyebisa nzambe seigneur oyo olakaki nga mpo moza motu bobosana te ni mwana motu bokosa nalingi oakomplira ta ekoki pesanga olobelaki ozoyebisa nzambe ta ekoki nalingi bana na ngai mpe batémoigne yo nalingi na ndako na ngai mpe totatola yo nazopeso kaka 1 minute avanga na sambelo ozoyebisa nzambe liloba kaka ndenge Ezekias atongaki virage kaka ndenge Ezekias azwaki décision nalingi yo kozwa décision que eloko eyaki na forme kolelisa yo nzambe baluchange c'est possible avec Dieu nalingi okanga miso na yo ozosala ozoyebisa nzambe maloba lelo naosilisa mosala oyo nalingi kopesa molakaki nga nalingi natatola grandeur na yo tosambeli na kombo na Yesu Kristo napesi yo temps 1 minute sambela yekisa nzambe nalingi
Donc là, c'est quoi le front de la Nicolo? Seigneur, ma pousse à l'île la déclaration pour le col à mon Libota Bolbalukio, Bonamolobake Seigneur, Yaka Logola, Kolela la mission la mission. Pesabiso, Oyo Lakaki Biso. Bible Zoloba, Mukolo yo Caleb a suivi décision. Ezaki Mukolo yo Batunyo Soba Satandaki na beauté. Sabalo la décision on est construit à Kolukayo. Pona koyebisa yo ke opesa ye oyo lakaki ye. Comme yo sa mutu te pokosa. Ni mwana na mutu pokosa. Yahweh accompli o lakaki ye. Soki ezali mala sose la nzambe pesa ye. Malgré bitumba etelemi ya famille na ye. Bitumba wana nzambe lekio na makasi te. Soki eza mosala Yahweh accordé ye. Malgré ma demande ya ma deuxième délai. Ma comprendre te ye de ma bengi. Soki eza voyage nzambe accordé ye. Malgré ma refi eza ebele ya batu. Mais nzambe ye ba accordé ye visa. Les marches nyonso azosala mo na réussite na mo. Savoir restaurer keloko ese bebi. Oyebi niveau ni vie na biso pe makambo na biso nyonso ezalaki ya kobeba. Moi je te fais confiance que aux ensemble ozobanda ko restaurer na toko lelo. Aux ensemble ozobanda ko songisa. Aux ensemble ozobanda ko récupérer au monde na molia bandaki ko utiliser. Kaka ndenge batelemi na sacrifice na bango. Kaka ndenge batelemi na mbeka na bango. Sango onoraka bango ya ye. Na lingo bandako onorie bango. Ya kotika kala nyongo ya mutu te. Bandali kabu a partir ya dimanche ya lelo. Erkata zobima ao. Amanda koloba kelo sambo tala makambuza mama niko sala. Na sengi miracle na yo ekita likolo na via mboko pe mususu. Eka na mutu ya bandaki kobela. Makamne bandako simba tena sela ya lo sambo o. Yawe loboko na wetali sama. Titi sa grâce na yo na nyonso. La combo de Jésus-Christ. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.